Bonjour, bonsoir à la famille, bana mama. Ça dépend ernion so bozwami na pesi bino bambote na kombo na Yesu. Ça dépend ernion so bozwami. Nzambe ya bomba pe abatele biso nyonso. J'espère que toza bien pour l'amour de Dieu, la famille. Sans Nzambe ezali mobulu, sans Nzambe soki totie mosika na biso, en tout cas vie na biso ezali na tina te. Mais biso toza wana à cause na ye, pourquoi pas to remercier kombo na ye, pourquoi pas to netolate monene na ye. En tout cas la famille ernyonso bokozwa vidéo na biso to luka ko like, ko partager, ko aimer, ko s'abonner pe et ko sala biso bien makasi la famille. Bana mama analyse nanga vraiment ezali simple pe courte. En tout cas, na analyse na biso na poko alelo parce que biso ebele peut aussi to landaki a puchu na life na ye asalaki. En tout cas, asala pe ba life ba nani ba analyse na ye pe ya bien, hein? Bozo mona pe ke asali pe ba donc ya bien pe au moni ke non moto pe auti oloba auti pe ko expliquer mais moko ndenge akenda kana boto route vraiment epesaka kanda epesaka na posa koloba ke est-ce que moto makambo alobaka est-ce que a raisonnaka ni nango azoloba ou bien ni nango azosala ou bien ezaka kapona kaka pona YouTube ango balobi ke moto na moto aye kaka na matière na ye comme bapesa koma matière na loba nanga tellement nazana batu ebele o balandaka ngai bakolanda ngai ezala na kosi te bakoyeba kaka ke déjà balandaka ngai pe nasalaka déjà baanalyse na ngai ekoma nango momesani tika nakende nango kaka bongo bana mama nalandaki ye très bien ndenge asali analyse na ye pe na life na ye franchement nazalaki dessus na ndenge azolobela namonaki kaka azwi kaka foto ya la baronne Karine Mokonzi atie azokolakisa ke botala Karine ndenge akomi na elongi botala ndenge akomi ata atie ba poudre tala ndenge akomi neti koko botala donc azokolakisa en tout cas nazo comprendre te mama yo soki omonaki ke ngai na kotia na nga tioko te na kotikala moto wa mwindu ezali yo. Donc, Karine pe soki amonaki ngai na lingi na nga mwindu te, nazotia na nga ba produit na nga na tela, ezali pe Karine. Donc, mutu na mutu asalaka makambo oyo ezosemble ye bon, pe ezali choix na ye. Donc, choix Karine ezali ke ngai na kotia na nga poudre na nga, ngai na kotela, ngai na lingi na nga makaba mwindu te. Skuma be eza wapi? Ezala abeba na elongi, ezala abonga na elongi, ezali ya ye. Donc, emonaki ye moko, ba buto pe soki bimi mutu na elongi, ekomi problème, buto ebimaka mutu nyonso, ebimaka biso na bandenge ebele, ba stress pe ebimisaka ba buton, ba makamu na biso basi oto monaka suka sanza nyonso, mutu na mutu pe azane elongi na ye komona pe ebimisi ye ba buton. Donc, ya Karine bokomisi yango ke akomi lokola ndundu ata atie poudre ezosala ye mabe ezomonisa ye kitoko te esala ye boye bana mama est-ce que wana pensa eza eloko kofandela wana ozwi kiti ozwi micro na yo okitisi obandi kolobela yango kofinga non ezali mafuta mosusu avant peut-être ozalaki nanu jeune fille ozalaki nanu adolescent ozalaki nanu oboti nanu te okotia mafuta wana elingi yo me tango mosusu pe eria ye kobota kaka mafuta oyo abanda kotia oya kotia mafuta wana okomona kaka ke ebebisi yo susu ekomisi yo susu mabe et en plus place tokuta okobota okomona peut-être moko mafuta ezwi yo bien ezwi yo te moko obimi pembe obimi bien te donc esalaka bongo ezalaka ba période da ba période donc ya Karine de ekomaka ngambo parce que yende moto alakisaka nzela yende moto alesaka pe YouTube yango to ndima kaka ke Karine Mokonzi azalaka numéro 1 numéro 1 na kati ya YouTube parce que ye afandi wanaka pona bana ko critiquer kaka po kaka Karine abimi ba bouton na elongi Karine po atiaki poudre esimbi ye te Karine po akomi mokolo na elongi yo soko luzonga mwana moke Karine soko kuma mokolo akomi na ndenge na ye
mutu na mutu aza na pona ye, mutu na mutu aza na ndenge na ye o nzambe akeli ye. Me bino bokozala wana kaka pona ba plaisir kaka ke non totanga kombo na ye parce que yango nde kombo na ye nde ekopesa biso matière to loba o to linga to loba parce que akomi mwasi ya boss. Donc nyonso wana bozo kosangisa na kanda wana tika to ya to papa ye to sasa ye. Mais esimbi te mutu na mutu aza na ndenge na ye, mutu na mutu ba stress ememaka ye na ndenge wana azali. Donc eza mandenge ebele. Yo soko olobi ke na lingi na kotia choko te, ofandi na yo neti nga Noela TV nga na tika na ngo hydroquinone na défaut. Siko soki na teli na ngai te, Karine ateli obie moninga na ngai mosusu ateli, ezali choix na ye mutu alingi atela. Donc eza mutu na mutu aza na choix na ye. Yo koloba te ke pourquoi yo oteli il fallait otika la mwindo po pono ezala bien. Non oko changer mutu te, comme mwana yo moko na ndako pe oko changer ye te. Donc c'est un peu ça. En tout cas, faut bo changer au sala ka analyse na bino. Ezala te ke boza wana ka pona ko obligé mutu asala choix na yete parce que amona ke non apuchu aza wana soki na sali boye akoya ko sali langa ba live akoya ko loba ke poko sali boye pona ni osali boye. Non, mutu na mutu azana ndenge na ye soki bozo envier ye bo loba kaka ndenge bo envier ka ye parce que okumisa ka ye déjà obetela ye maboko olobaka o nyonso lingo lobake. Karine Mokonzi azali mama ya YouTuber, Karine Mokonzi azaneti. Donc opesa ki ba exemple na ba influenceuse ba kroni mama oyo mosusu bamboka mosusu ke azali peneti bango. Yo moko kumisa ye, yo moko pesa ki ba loge, yo moko pesa ki ba kombo nyonso. Ato yo kolobela mabe na ye na sima mama nanga muta kondima yo susu azate parce que réponse ya liboso nde yango ezalaka ya malamu. Oyo loba ya sima ke non, oya liboso na loba ki ezalaki ya malamu me na ye ko bongisa ezalaki ya mabe na zo pesa ya mosusu mibale eza ya bien. Non, muta kondima yo azate parce que réponse ya liboso ezobima yango nde ezalaki ya malamu. En tout cas kuna nde obeti faux koroshe susu maloba na yo ata olakisi ba video olakisi ndenge na so Karine akomi tolingi kaka na ndenge wana azali pe mama arketa kaka na ndenge wana mobali pe azoko bala ye pe kaka na ndenge wana azoko bala mutu ambongo pe boss dimi bela kaka na ndenge oyo akuteli ye pe ndenge oyo pe azali. Donc yo okita omata oko changer ye te tant que soki alingi ke atikala na pona ye wana akotikala nango. Donc babuto o mutu abimaka na elongi ekomi pe na Karine ekomeli ngambo. Donc soki mutu alobi ke obi abotaki obi azalaki na zemi obi azalaki boye mutu na mutu azana ndenge na ye po ekomelaka ye parce que donc mutu na mutu azalaka na ndenge na komona mutu susu tala zolo ekomaka tala munene. Donc soki mutu azana zemi ti ya kobota po amizongela bandeko ezwaka ta na nzoto ya moto me yo kozala wana te po ofana wana libako pona ye pourquoi akomi boye pourquoi asali boye. Non, oza nzambe te po ochange pe kotu kochange te tant que yo ye moko soki alobi ki akotikala bongo akochange te yo ata ogangi osali ndenge nyonso akotikala kaka ndenge wana. D'accord, nakanisi okolanda ngo pe okoyoka ngo. Nalingi susu naloba boye oyo alobaki pona ba journaliste pona ba kroni mama. En tout cas wana azalaki na raison ndenge alobi ke ba kroni mama ba journaliste botika kozalaka na part ya kolobela kaka ba artiste na biso kaka kote moko. Boko banda kozala na limite et surtout dans ce beta société na ba oyo bazalaka na Afrique. Boko banda ko tikala kaka na place moko kaka na local moyo bana international ezate parce que oza coincé soki na lobeli artiste wana mususu aolinga ko yamba ngai te. En tout cas wana azalaki tout à fait na raison ndenga azo lobela. Il faut kozala na au milieu du village parce que bartistre bango nyonso bazali bana mboka bazali ba congolais ba congolaise bango nyonso bazosala mosala pona fieri ya mboka. Siko yo ozali journaliste po pesa sango yo moto kolobela bango po moto azana suka ya mboka kuna alanda yo ke no
batu boye bazo lobela artiste na biso siko boza na limite moyen otanga kombo ya journaliste wana kuna azate parce que yende moto apesa nga mwa quelque chose o wana kuna nde ayokana kana wana kuna te moyen atanga kombo na ye ezate yango eloko ezosala ke donc bokende liboso te botikala kaka na Afrique moyen bo voyager ezate moyen bo beta pa boye ezate en tout cas bo lungwa pe na système na bino wana bozalaka nango système ya local eza mabe bobana ozalaka na limite bobana ozalaka bozo kobalwaka place moko lokola bato ba théâtre bazalaka donc ba journaliste bo changer ndenge kosalaka ba émission na bino ndenge koyambaka ba mikonzi ba groupe oyo bazalaka net ba musicien d'abord bata liboso bango en tout cas bo changer ndenge ya kosalaka ba émission na bino ndenge ya koyambaka kaka ba musicien donc bo lungwa na système o bozalaka nango kaka na coincé soko okangami kaka na mutu moko okangami kaka na mutu wana donc soki mutu wana a voyager donc okomi pe limite moyen olobela pe junani olobela musicien mosusu o azana o pembe na ye oyamba ye ezate parce que soki na yambi ye ekokomela nga problème pour na musicien o nga na lobelaka ye a voyager donc ezosala bino mabe moyen bo progresser ezate mais or que ezali musala na yo peut-être otangelaki yango ou bien otangelaki yango te neti ba biso ba kroni mama to bimi kaka bongo kana nil bongo to bimi neti ngai nasalaka wateke o mbongo nazosala kroni mama o nazosala nga nasala nga tsaka na loba kaka bongo kaka nakumisa Karine mokonzi na nga nasala boye ezate ke yango ekofutela nga ndaku yango ekofutela nga facture ya bana yango ekofutela nga boye non tosala yango kaka ngai nasala yango mpona loisir eza ngai nasala yango te ke ki journaliste o ki kroni mama o ekofuta nga ba million nafuta ndaku nasala ba projet na nga non nabimaka tongo nakendaka mosala na suyer na nga yango wana o nga natangelaki ke nakende mosala na nga natangelaki nakei nasuka sanza mundele ya futinga yango nde motoki na nga mais eza na bato oyo bazo bénéficier na kati ya d'émission o basalaka ya koyambaka batu eza pe mosala na bango batangela yango basilisaki yango bakelasi pe bakendelaki yango na ba oyo batangaki te kaka na nil kaka bongo kaka naki motu makasi bongo na YouTube ndenge ebimi epesi motu nyonso science mundele apesi motu nyonso science loba na yo nzambe soka sinyo na fin du mois bapesi au moins quelque chose wana pe c'est bon mais botika makambo kaka ke tolobela mutu oyo tolobela yete soki nalobeli mutu oyo mutu nalobelaka soki amoninga ke pourquoi tolobela mutu oyo bakangeli yo kanda en tout cas bolungwa na système wana bokobana kozala bloqué bozomona te soki matière eza na kati ya toi yo moyo olobela mutu wana ezate moyo kumisa fere ezate parce que na fali ipupa bayokanaka te moyo kumisa Koffi Olomide ezate parce que fere akolobelanga ou bien fali ipupa akolobelanga donc moyen kumisa non bolungo na système wana bango nyonso bazali ba artiste na biso bango nyonso bazali bana mboka na biso bango nyonso basalaka pona fiera mboka na biso bino pe ba journaliste bozo sala pe pona mabota na bino moko pe bozo sala ngo pe pona bana na bino moko pona vie na bino donc ezali mosala na bino donc boko na limite te ke to lobela ka mutu moko non bino boza wana pona au milieu du village bozo lobela mutu nyonso. Donc ce qui matière est bimi problème est bidon wana zui bo lobby mais ma be ezalaka ndeke bozo ko finga bozo ko ça n'importe quoi bozo diminuer bartistre na bino c'est ça que ezalaka les problèmes mais bino bozalaka te ke ngana yamba wana mususu te poso na yambi wana na chaîne nanga o wana mususu akosidikelanga yango bozo zala moyo wokene liboso ezate nazo beta sete pona bato Afrique bato a poto te biso na poto toza bien to ganyaka to kendaka musala awa ato kendaka musala te mundela ko futa yo mais
bato ya Afrique bozalaka limite bozalaka limité hein ti ndenge tozomona mwana mwasi ya mokuse oyo na kombo ya nani ya nango babengaka ye vraiment nazobosa na kombo oh my god nzambe na nga ndenge nazobosa na kombo ndenge nini bon nakoserapele oyo ya mokuse ayaki na poto ape journaliste okroni mama oyo ayaki na Fally Ipupa abengisaki kombone nani bayaki awa oyo azongi kombone nani Yesu na bomoi pardon so ekoya o balobi ke soki azolobela makambo ya Fally Ipupa po abengisaki na poto donc azocritiquer soki clip na ye donc moyen a critiquer yango ezate parce que Fally Ipupa amemaki na poto ozomona déjà azana limite parce que alobelaka nani Fally Ipupa artiste na biso donc moyen a critiquer musala na ye ezate parce que amemaki na poto mais or que eza bongo te ozosala pona musala na yo ozosala ndenge ozomona ke awa eza mabe po oza journaliste mais non okosala ngo te parce que ozali indépendante ozali libre te pour obimisa oya yo donc ozana limite c'est ça donc ozana ti ozana na ngambu moko okoko lobela kaka moto msusu kaka moto wana ka ye moko c'est ça le problème bandeko botika makambo wana obozalaka nango botika makambo okumisa kozala bafanatika ya moto moko bozokumisa moto moko donc matière yango mwa olobela moto mosusu ozosate ozobanga soki na lobeli moto oyo bakosala nga boye bakofinga ngai bakochola ngai non bana mama bandeko en tout cas ezali kaka ndambo wana mpona yebisa bino tolungwa na makambo wana et en plus apuchu non kimotea mabe na yo tika en tout cas tika Karine pe calme tika mutu na mutu asala vie na ye donc yo osalaka makambo na yo pe tika ye pe asala makambo na ye ezala abebi ezala abongi ezali Karine mokonzi ezali nzoto na ye ezali ya yo te ezala komi mokolo ezala komi mobange yo oza bebe fanda na kibebe na yo yesu ka komi kimobange ami kuma na kimobange mutu na mutu azana ndenge na ye na nzoto na ye mususu komona ke aza mwana mokeme soki abandi kobota omoni akomi deja neti mama moko deja abota bana 5 ezalaka bongo donc mutu na mutu azana ndenge ya nzoto na ye edevelopaka donc mutu na mutu komona nzoto na ye aza mokolo mais azozongaka mwana moke ezalaka nango normal yo kozala wana to ya kokorge ke tala ndenge azali tala boye en tout cas moto na motu asala makambo na ndenge na ye c'est ça yango eloko na yo koyebisa yo en tout cas mimona teke kaka yo moto za gangi na kati ya réseaux sociaux donc yo moto salaka matière kitoko yo moto salaka moto olobaka bien osalaka bon non yo osala pona intérêt na yo po ba futa mbongo yo sala pona yo moko pona osala ngo pona moto te les meilleurs na omisala pona yo moko ezalaka bongo mais okozala te wana ofanaka wana po bana kolakisa ke botala ndenge ya komi botala awa ndenge azali botala awa non ça sert à rien pour osala bongo sala nde oya yo musala sala nde oya yo ki journalisme na yo sala nde oyo analyse na yo oye nango sala c'est ça. En tout cas, la famille, ezalika wana pona partager na bino lolenge na monaki apuchu ndenge azoko lakisa ndenge azoloba pona Karine mokonzi yango alobaki kitenga pe na yape na yako kortike ye mukena yako korche pe mukena o azoloba parce que soki Karine aye wana o bafingaka o asalaka boy non mais a odozana chena mafinga te ezaka goyaka ko encadrer pe soki alobaki ndenge mabepe aluka pe ko changer et ça c'est à chaque fois que mona ke yende ka muta lobaka yende ka muta sala ka boy non eza bongote yako pesa bargima na yo bien yako lobape ozo mona ke so semble bien parce que so ba bouton bibi muto eza eloko yako betela ngo setete yo moko ba bouton bimaka yo moko moko pe to chema futa ne logi pe ko mona pe ke ezo simba te pe eboyi yo o changer mususu ezalaka bongo nzoto ezalaka na ndenge nango nzoto ezalaka na manière ebele okomona na été
elingi mafuta wana te ochange mafuta mosusu otie mais ezosimba mpe te ere moko donc ezalaka nango bongo parce que eza nzoto eza po eza poso ezalaka bongo ekoki kozala wana te obana kobetela kaka sete wana na mutu moko kaka wana ye aza boye tala ndenge akomi ye aza bobetaki seta bolobaki mingi surtout yo azali clochard alalaka libanda aza na ndako te ye boye me tala lelo akorge kaka na minute ye wana akoma mama lupangu ye wana akoma na bana ye wana akoma na mobali azwi kutu mobali yango mpe nani boss donc koloba wana nyonso bosi boklotire yango bolobaka yango susu te soki bozomona susu te tokoloba susu nini parceke nyonso badevoir topesaki ye nyonso asi akokiseli biso sikoyo tokoloba susu nini tika toleka awa tala ndenge akomi neti koko tala babuto ndenge ebimi ye parceke argument eza susu te ya koloba parceke nyonso asi aklotire yango asi agani yango en tout cas karine moto abimi molongi na bino kolobaloba mingi eza mabe mbanga pasi aklotire akangi bine munoko eloko koloba susu ya mabe mpona karine eza te parceke asaute première na bino akomi première parce koloba ebele eza bien te boyebi te ke nzambe abalosaka na histoire na makambo ya motu na minute histoire ya motu ebaluki ndenge ya karine ebaluki en tout cas la famille nazotika bino ezali kaka mwa analyse na biso nayaki nango mpo tosolola na bino ere nyonso bokozwa yango bolike bopartage bosabone mpe ekosala biso bien en tout cas bacommentaire na biso mpe ezala elamu oyo nyonso ezali ya bacommentaire mabe ezala mosika en tout cas bopartage boaime bosabone ekosala biso bien makasi la famille bana mama nalingi bino na bolingo na nkolo na bolingo na nzambe na lola abomba biso na kombo na Yesu. Bye bye la famille, c'est Noela TV. Tokutana kaka na prochaine mission na biso mosusu. Au revoir.